maman Nicole Moïsanza oyo azomesa na série Double Face. Maman Nicole azo joué rôle ebele asalaki bino rôle oyo ezo ko aider biso to se détendre koseka esalaka bien. Alors nalekaki na personnalité ya maman Mongala abungaki na bakoko na ye. Après lisusu naleki lisusu na mama Mongala bayambie na ndaku ya mwana abengeli ba telefone. Alors sikoyo lelo nazoleka suite ya mama abengeli telefone ya mwana ya abengi nango Afrique. Alors ayebaki pete ke no bafrais eleki mingi awa. Alors babengani ye na ndako, babengani ye te ke po akende libanda te, mais babengani mama po akende na centre, akende kobwaka kosenga asile, parce que eko aider pe mama azala un peu intégré, parce que mama ye auti Afrique, mais maman amoni ke fixe ya ndaku téléphone ebengaka na Afrique. Alors téléphone awa ya ndaku kobenga na Afrique eza trop cher sans kosomba carte. Alors eza na bandeko oyo balandaki personnalité oyo mama Nicole mama Moïsanza ajouaki rôle ya mama Mongala. Mama Mongala engolo bakeno tribu ya côté Équateur, tribu ya Bangala. Alors maman auti village directement Europe ayebi comment awa ndenge elekaka te. Eza na bandeko misusu balandaki des personnalités wana nayebi ke bamisusu oyo bokoti bapapa na nga bamama misusu bokoti nanu oyo bolandaki te. C'est ça yango nazo ko essayer un peu ko expliquer comment ndenge nini natunaki. Et puis ezalaki na bandeko misusu basengaki suite par rapport ya maman ndenge azwaki telefone ya mwana abengeli nango ya Afrique. Mais nazo profiter kopesa ba merci mingi na bandeko nyonso bazolanda série Double Face. Merci pe na bandeko nyonso tu oyo baza kolanda mama Mongala. Mama Mongala ezali personnage moko pona aider biso to se détendre. Des fois koseka pe et joua Carole makasi na bavi na biso ezaka te tozala dire entre biso te, mais koseka pe ezalaka bien esungaka biso. Donc eza balakisi oui papa Oscar Ngolo a raison balakisaki ete. Alors nasalaki système ya comédie que maman Mongala azobengela téléphone ya ndaku azobenga batu ba yaka ba solola, parce que au moins il fallait ko expliquer mutu ko yamba mutu na isengo eza bien, mais ko expliquer pe mutu que non awa na Europe okoko benga na yo ndengo lingi, mais surtout téléphone ya ndaku babenga rango te, parce que téléphone ya ndaku ezalaka trop cher. Alors eza na bandeko misusu pe so bayambi ba parents na bango ba expliquera ba parents na bango te kendaka kaka mbala moko na émotion wana. Mais mama tanga azomona yo ozobenga orumeli na telefone ozosolola mso azopense ke telefone ya ndaku ekoki nango akoki mpe kobenga na ye soki aza na banimero ya bato mosusu bacollègue na ye oyo ya mesanaki na bango na Afrique. Faut ko expliquer, ko orienter mutu pour comprendre que téléphone ya ndaku babengaka nango awa ezalaka gratuit, mais na ndenge ya libanda babengaka nango te ezalaka gratuité. Alors mama Mongala sikoyo ye lokola bengelaki téléphone ya ndaku, mais esengi ke mwana na ye azwi ba facture ebele. Alors amoni ke maman na ye distraction ezaka téléphone po ezobima alingi asepe siko ko placer maman na ye na centre
pour maman akende quand même pour maman abwakisaki maman nanu te. Alors maman akende quand même na centre pour na kozala pe intégré et puis au lieu afandaka bongo sikoyo mama pe alingi pe te azokobanga azoyeba te ndenge nini ekose passe. Alors eza pe mpona intérêt na ye. Alors mpona bandeko oyo balandaki video live ya liboso te mama Moisanza asalaki par rapport à personnage oyo ya mama Mongala ndenge azobenga telefone ya ndako. Eza pe na bandeko mosusu balandaki yango na si bacomprendre épisode oyo bamisusu bacomprendre suite oyo comment ndenge nini eleki. Est-ce que mama Mongala asuki ndenge nini telefone ya ndako eye cher ou pas. Yango sikoyo bandeko nanga oyo bozalaki na besoin ya kozwa ya koyeba suite yango na leki mpona kopase un peu boyeba suite ya mama Mongala ndenge nini ezali soki mwana na ye asilikelaki ye ou pas. Yango eza très important vraiment. Tozosala babiloko oyo tozoseka na bino me ede biso esunga biso vraiment tozala bien to ede pe bandeko oyo bazokouta Afrique to bazala pe intégré. Alors mama Mongala azokota na scène na ye namoni bongo Liliane mama Mongala azozwa telefone na ye azobenga mwana na ye na mbandaka parce que mwana na ye bana na ye oyo abandaki kobenga sikoyo bakoya lisusu te parce que mbongo oyo ifale baede na billet eza mbongo oyo bakofuta nango facture. Alors ekosukela pe mama Mongala ndenge nini. Alors yango sikoyo mama Mongala aleki mpona apesa suite ya telefone ya ndako ndenge nini ekomeli. Namoni bongo Liliane l'homme le plus zélé. Makambo ekomeli nga awa balobi nakende centre. Nazokende centre nazobanga kokende centre okoyeba te okokutana na nani okosolola na nani. Alors bozela mo moke mama Mongala azozwa telefone na ye bazobenga ye. Bandeko nanga bambote bandeko nyonso to bapapa bamama. Alors mama Mongala azozwa telefone na ye azobenga bana na ye na mbandaka parce que awa bayebisi il faut akende centre. Azobenga bana na ye allô bonjour. Naina 2 minutes obe 2 minutes 5 minutes rekebele. Naina 2 minutes ngai nakweli makambo awa ya na yo awa na mboka poto awa alobi na nga alobi nakende centre. Lokola nga nazwaki telefone na ndako nga nabengaki ngai nayebaka te ke telefone na ndako ya poto ekutaka sele. Mama awa na poto bato ya poto soki kaka bakomi le 5 ou le 1er bilongi ya bato ya poto nyonso ebebi na fatire. Okomona
na sambe kuna ozoyoka mwasi na mobale bazokodiskitaka fatile ngai nabengaki yo na telefone na ndako makambo ekomeli ngai awa mwana alobi na ngai alobi mama yo ifo kende sante kobwaka ngunda batikeli nga ngunda ngo awa balobi na nga moto moko akoya kala te mpo atangisa nga ngunda mwana alobi na nga nalobake nazokima liwa kuna na mboka kuna ese ngai naza sase mwana ngai oyebi okoya lisusu poto te na fote na ngai okoya poto te na fote na ngai nakamataki telefone na ndako nabengi telefone na ndako eye fati eyeti ba 2000 lelo 2000 wana mwana alobi na ngai alobi ke eyi mbongo meme ya biye yo ikosikela ngai bongo ngai nayebaki te kendo kobenga na telefone na ndako ekutaka boye bapesi nga kutu mwana alobi na ngai alobi mama ifale obenga ata 5 minutes yango ngai mpe nanga kobenga kaka 5 minutes ozokanga ngai ndoki avi na yo ebongo ngai ntango nazwaki telefone ngai nayebaki ke ekosuka boye bino mpe bato afrike omoni soki moto ayi na poto obandi mama benga ngai ondire biso tolalaka mpe na bakabine ya telefonike na sambe tolalaka na bakabine ya telefonike omoni ngai na koyebisa yo kobenga afrika kobenga eza biye mobimba ya moto akokoya alongwe mbandaka alongwe mbuzimai alongwe kananga alongwe mboka onini misusu alongwe kuna aye na poto eyi facile te yo kokanga ndoki mpo ngai nabengaki mboka mobimba ngai na ezai foti na ngai te Oscar ngolo ai ami na ngai awa na Facebook Oscar auti kokoma alobi mama ngala eza foti na yo te yo pe kata parce que bino bato ya mboka bino bato ya Afrique bokobenga bato poto okoka kaka obengi okomi benganga ozi omatisi moto tension soki elongwe na tension omatisi moto lisusu masio soki elongwe na masio omatisi moto mosusu sosio donc otiki moto na babengaka yango palpitation otiki moto na palpitation benga boyebaka te kena fati afrique ezalaka sere ngai nabengaki mboka mobimba mwana asiliki azwi fatire 2000 lelo mwana alobi na ngai alobi mama okokende kosenga ngunda kofaa na ndako ekomi distraction makasi mpo na yo kokende kosenga ngunda ngai mpe natuli mwana nabi sikoyo na centre yango kuna tokosuka ndenge nini mwana ayebisi ngai na centre bokokolala ata 3 personnes ata 5 me ngai yo oyebi bie ngai solo basolo ya bagaze wana nga nakokaka te mwana alobi mama eza na babikolo mosusu bayaka wana okomesana na basolo na bango nayi awa nayebi kutu te nakosuka wapi nakokata parceke naleki deja 5 minutes nga nayebisaka bino nga mutu nayebisaki bino ke mboka mobimba ebenga me nayebaki te ngai namoni mwana na ndako meme zozo azali ami na ngai na Facebook zozo bosomo gali alobi mama ngala eyai foti na yo te ata lomele epizele alobi eyi foti na yo te yo ngai naye komona mwana ngai azobenga na telefone mwana ayi kobenga na telefone azobenga mwana ngai abengi na telefone na ndako ngai abi telefone na ndako oyo lokola mwana na ngai kobenga namoni ebengaka mpe mbandaka ekoki kobenga mpe ti na mbuzima ekoki kobenga mpe ti patu na afrike ofele ngai nabengi na telefone na ndako nabengi na fati ye na fin de mois 2000 lelo mwana alobi ke eyibiye mobimba ya moko mpa kokoya lisusu eifoti na ngai te yo okokanga ndoki
okangi ngai ndoki na apele bozwi bino bato afrike bozwi bolingi kolokisa bato motema pasi oyi na afrike okoti na kabine otie une minute ekomi benga ozwi ngai mpe soki nayaki te na ngai kokanisaka mwana akosaka apele afrike ise nakoke kosenga ngunda mwana alobi mama okofana na ndako awa te soki ofai na ndako awa distraction na eyi apele okofanda te ifo ke kosenga ngunda nayebi te nakozela moto yango abenga kata nano moto akobenga awa nzambe na ngai ye poto oyo bafarti ya poto oyo na debi ya mwa bakouple nyonso na poto na bafatire bakomaka kaka koswana okomona mobali akangi kanda mwasi akangi kanda ti bafuti bafatire omona kaka na katikati ya mwa babandi koseka mboka yango mpe boye ndenge nini nazela nano mwana mobali oyo azomema ngai na centre ya kobwaka nayebi te centre yango nakoloba nini makambo ya lokuta oyo mwana aza kokotisa ngai nakoloba nini makambo eyidile lokuta mwana alobi kanga kaka mama vino ya mobimba yango wana zozwe yo pole kaka na lokuta oyo ya kolobaka oyo ya centre parce ngai nakokoka te abengi alo saleka miti yo moto okomemanga na centre einde français kuna bonjour messieurs, je viens d'arriver en Afrique napesa mpe na mboka makambo apasi papa nga nayebaki te oscar ngolo alobi na ami na ngai na facebook alobi ezali foti na ngai te ngai nayebaki te ke telefone na ndako ebengaka mpe afrike ebengaka mpe mbandaka ofele ngai nakanisaki mwana aza kobenga na baninga na ye na poto nzoka ayebisi ngai mama oyo ya biso ezalaka gratuit zeya na banda malamu. Bonjour messieurs, je viens d'arriver et je suis la nationalité, je suis dans la nationalité la Congo Zaïre. Zaïre était Congo RDC. Je m'appelle Mamongal. La date de naissance, mon mari, il est mort avec ma date de naissance. Je ne connais pas la date de naissance. Je vais prendre la date de naissance de ma fille. Moi, yo, lobi na banda kosa rep pour na français. Kosenga ngunda kuna pour na français. Date de naissance du sous. Yango bakayaka te. Bonjour. Bonjour messieurs. Nadia loba tali kambolo kita grave. Ngunda moko ngai nayebaki teke nakanisaki telefone ndako ebengaka obembandaka ebengaka ngo gratuit ngai nakanisaki bongo nabengi mboka mobimba mwana ngai na ndako awa asiliki telefone ye 2000 euro mwana akoloba na ngai ifo nakende kosenga ngunda alobi mama kuna okosipote baso ya mapeka ya bato nyonso kuna yo loko yo obi ozalaka lesike okosipote nyonso papa to bandelaka ye iloba bonjour messieurs, je viens d'arriver
Je m'appelle Mamongala. Je suis de la République démocratique du Congo. La date de naissance c'est perdu. Ah, wana okozobe ya koko parce que date de naissance yango nde moto ekozongisanga Congo mpo ngai nayebisaki mwana makambo akokosa oyo ngai nazoyeba na ngai te. Nalongola mbandaka nabotama na mbandaka te natia wapi yo kopesa ngai nationalité rwandais te kopesa ngai nationalité rwandaise te ngobena na Congo na ngai bakotia ngai na bafaux blanc Nzambe loyaka ye mindele bazalaka na bagaze mosusu mpe ya makasi ngai esi na meseni mpe na poto nazola poto na meseni ngai nakokuta na esusu na sante na baoyo lisusu baye koya lisusu ya sika bayi bauta yo bongisa obe azile nayebisa mwana ke na okoya kozwa ngai samedi ebongo soki nakoti na ngunda kuna nakobima pe te komona bakoko nakomona te oyo mboka nini boye Nzambe bakokanga na kati na sante lokola moyibi ate Nzambe o nzakomba ye eloko nini etindaki ngai nabenga mbandaka na telefone na ndako kuna obe français na centre waka kata nano nabenga mwana ngai esuka na mboka epi nayebisa eke esiko ngai nake je suis perdu là-bas là-bas je suis bouleversé là-bas c'est Kotakoli oyo ekomi likambo ya Nzambe pase les îles l'homme les plus élèves yo iwapi yo olango nabenga yo Zezi Zezi nalingaka yo Zezi omboka te nakotungisaka mwana okoyoka kaka mwana tinda nzoka mwana akotaki mpe Kotakoli na ye ayebisi ngai mama yo mpe Kotakoli na yo mpo ozozwa telefone na ndako omoni yango ekomi zue obengaka Afrika ndenge olingi nakomona esu baminda awa te mwana mobala ya biso koso okoti kuna okobima obe ti bakozongisa ngunda na yo malamu awa bami na Facebook bokokoloba nini eze ifoti na ngai bokobenga mwana na ngai te bosolola na mwana mima boyebisa mwana ke ngai nazwaki telefone na ndako namonaka ye mpe asololaka na telefone na ndako ngai nakanisaki mpe ngai mpe nazali na droit ya kobenga baninga na ngai na baninga na ngai bayi na mbandaka ngai nazwaki telefone na ndako nabengaki baninga na ngai na mbandaka ndenge nalingi mwana alobi te ngai nakende nde sante mpo beti nokola ngai motetela yo yi wapi moye nabombana mpe na ndako na ye eza te awa ezobize obe sante abengi lisusu abenga mwana mbandaka mwana alobaki na nga 5 minutes naza na droit ya 5 minutes
oyo namoni nani akoti bakamile bakami likambo ekomeli ngai awa zezi nalingaka yo zezi oyo sante nini oyo mwana lobi na ngai mama yo loko olingaka orai mongo bino bamongo bolinga bamai bino bana ekanga bolinga kosukola nyonso to kosukola okokutana na mindele oyo basalaka une semaine basukolaka te epe okoyoka solo na bango okolapa okobengaka na telefone na ndako okoyebaka epoto eyi mpasi mpe eloko nyonso ezalaka gratuit te. Alobaki 5 minutes naza na droit ya kobenga Afrique ata 5 minutes mo avancé pa alobaki 5 minutes là ça se copa. Ça se compare à 5 minutes. Allô? Juliana mina nga na Facebook. Juliana dasonama mama. Nayebaki te ke Juliana poto ezaka nde boye. Ngai namonaki mwana nga simbaki telefone elobi ayi kobenga moninga na ye. Zela na mbandaka na zimbandaka. Allo nayebisaka yo mpe losako te na telefone na ndako awa na poto na Suisse meme na Paris kuna na tous les fere balobaka bozulu yo ngai namoni yo soki oyi na bana lidi oyibi bana lidi oyo mosusu mobali wana yanise yo nga namoni yanise akobeta o makofi na français yo ozokoloba losako me polisi akokanga yo ata mwana oyo zasi mwana bakamili oyo zasi loba bozulu